Lumière Kabulo TV, Lumière Kabulo TV, Lumière Kabulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est Lolenga Ninyango, Nengosa Salanga Yeleki Makasi, Kabulo TV, yo, Lumière Kabulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est DJ Maboko, t'as un an à s'abonner. Bon, donc mon yango, YouTube, aux Zawana, Moko Gaga, réflexion, trop bandé là, réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien, tous en ciment pour. Et c'est la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne les amoko, vous s'abonnez, vous avez décidé Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les Alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, vous pouvez biso kuna na. Bonjour, Nabalandi, émission Réflexion. Gaïnde konabina mwasi na yoko tuna mutuna. Oyo basi mingi bazoko mituna ba question na pourquoi o basi mingi base séparer na mibali na bango. Question ezali boye. Pona nini bana mibali to bana basi oyo bazalaki na couple bazali susu te makambo yaka na mukili base séparer. Pourquoi mibali to basi ba komaka koloba mabe ya mibali na bango na ndenge bazalaki na kati ya chambre na ndenge bazalaki na ndaku makambo mwasi azali kosala te makambo ya nzoto ya mwasi makambo moko ya salite vraiment o mibali bakoma kobimisa bon eza pe na basi mususu pe babimisaka mabe mais balobaka jamais na yoka te mwana mwasi alobi mabe ya mobali na oyo azali kosala na chambre mais mibali na oyo na moni na résumé na yoki mibali mingi bazoko bimisa mabe bazoloba makambo ya salite sur basi na bango na kati na ndenge bazalaki na kati ya ndako siko boza esu te na couple bakomi koloba mabe siko pourquoi bana mibali basalaka makambo ya bongo question na ngai ezali yango wana mpona nini bana mibali to bana basi balobaka makambo ya salite ya basi to ya mibali na bango o tango bazalaki na kati ya ndako tango base séparé question ezali yango wana bonne journée bye.